Batu bakufi. Baboué, tout ça na taxi. Maman, tout ça na taxi. Événement où tu peux ça la makaka si. Même Marie Koutazo Kokatazo Lela. Batu 7 bakufi sur place. Nicolas Kowele la kaka 21 € pour Batu Bazon Andako. Président Fachi Sala quelque chose. Pour ça, t'as dit comme 21 €. Et comme à 23 € de faire que Batunion soit raté au compte en Bandako pour que Biloko se répète à rater. Na minute, tu dois na 7e rue Awa. Voiture, on la soda va comme 21 €. Bon, mi ce qui s'est tiré presque à la minute. Bah, on va checker, on va en alimenter. Bah, quand on va la siko, on alimenter, on a na 8e rue. Na 8e rue, on a bande de Colombino. Oh, mon ami n'a coûté. La 10e, hein? 12e. Oh, mon ami n'a coûté. Bon, bimasiko, on a alimenter na 12e rue. Bon, t'as la 7 personnes, bazar, on a balal na C. Basi 4, mi bal, mi sa, tout le monde qui ne compte la pour na siko. Si par exemple, le gouvernement congolais a quelque chose pour la bise, parce que c'est du trop là. Dans un coup famille, hein? Dans un coup, il faut que transport, qu'on a retard, aux hommes, retard. L'État au Kangayo, la police, comme on a agressé, tout penza, dans le sens T. Tant milima, maman, babima qui kokeluke la bana, bango, bazongité. Batata, babima kokeluke la bana, bango, bazongité. Gouvernement congolais, a quelque chose pour nos parents, la biso, pour la biso paix. Est-ce que bana ba uti ko fêter ba fête le 8 mars ba maman ba uti ko lukela bana bango na batanda mina na nini na presse le quoi bazangi ba famille bazangi biloko et ça li vraiment passe ya marisa nkutu ya zo ko katete na zo le maman be ana sima zo ko katete c'est ici hein ya fachi ça quelque chose bouf yo zaka na limete wana bima sikoyo Batu bakufi na nini bandeko boyoki bino moko bakufi na couvre-feu. Couvre-feu yango eza pona nini pona maladi nini 19 bandeko na Congo batu baza kokufa na 19 bazate preuve yango oyo bomoni bandeko na Kingakati Mama Olive asali feti pona bandeko oya biso pona ba mama pona kote ya bango. Bomoni malamu mesure ya sécurité ezate. Distance ya sécurité ezate. Batu balati ba masque te. Alors, pourquoi batu bazonga na couvre-feu mbangu? Mokwa dindaki na fleuve. Akenda kosomba saki ya loso na ya semoule. Azowela 21h azonga. Adini na fleuve. Mwasi na lobaki yango bien na telefone. Atuni ozoya wapi. Alobi na zoya deja na komi pene. Azowelela pona couvre-feu bandeko. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bakonza mboka na yebike kozala mokonza mboka na kati ya Congo ezali pasi po Congo ezala na maboko na yo. Mokonza mboka nyonso akoya ezakaka fachi te. Na minute oyo eza pasi mboka nyonso ezala na contrôle na yo. Pamba te mboka eza déjà contrôlé. Soki Joseph Kabila asalaki 15 ans, soki 18 ans na pouvoir, bato mosusu mba kontrolaki, bato mosusu nde ba kontrolaka parti ya munene. Elakisi ezape pasi fachi a contrôler. Mais peuple bino ndenge bozawana bozali ebele. Tangu na koloba peuple na police batie na nzela. Moko bino moko bozwaka makambo na bino na maboko. Balobi te boyokela bakonza mboka te. Mais balobi botala malamu. Soki bomoni ke maladi yango na Congo
eza te. Bomoni batieli bino couvre-feu. Alors boza na droit ya kosenga marche contre yango. Boza na droit bosalaka marche ya santé. Oyo pe etali likambo ya santé. Yango batieli bino 21h. Marche ya santé égale bo protéger ba santé na bino. Ndenge na te bandeko. Bopitali na bino ebonga. Ndenge na te bandeko. Bakisi ezala oyo esengeli. Ndenge na te bandeko. Bamunganga bazala na mikanda na ba diplôme. Ndenge na te bandeko. Alors 21h ezali po batela santé na bino bandeko. Eza bongo te. Alors distance ya sécurité ya bino eza wapi? Na bazandu boza na bino pene pene. Masque bolataka na zolo te mena mbanga. Ba misusu na baboko. Masque bras na masque gorge. Soki ki befu moto. Alors bandeko 21h ya nini? Bozozonga na 21h na nini? Na intérêt ya nini? Bokanisa malamu bandeko. Marche ya santé bosala yango. Bokende sala marche boboya 21h oyo. Boboya yango bolakisa preuve. Soki mboka na bino moto moko ta koko kontrolango. Eza kontrole na ba mindele na lobango na mokuse. Bokanisa na koloba na nani? Na ba pays voisins? Non. Eza kontrole na ba grande puissance. Alors siko tango eza kontrole. Bino pe siko bokomo kuma kontrole. Donc na mboka na bino bato bako tuta bino na libuka. Ebi bozoloba bongo yozoloba kuna yo pe yaka ozana konti. Ba yebisi bino lokola ngana lobaka lingala ngala za congolais. Ba yebisi bino nazali angolais. Ba yebisi bino naza rwandais. Non. D'avance na komi na 55 ans. Na yebi bokoloba susu bana nanga. Bo tiko kota na makambo wana. Bo kipe ya bino. Bino distance à sécurité ezate. Maladi wana kuna pe ezate. Mama di mama abengisi bato. Bon tokotala na groupe ya bengisi bato combien bakobima na maladi wana? Zero niete. Mais biso awa ngana bengisaka kati ya bato mama di mama bengisi. Omona ndenge bakobima na maladi wana. Yango bandeko 21h ekobomisa bino maladi wana te. Masque ekokanga bino pema maladi wana te. Distance à sécurité, bravo, bozo kelangote. Bravo, bozo kelangote. D'avance, ezate bozo kelangote. Eza inutile. Mama di mama, Miss Kingax, aza autorité, aza mutu moko puissant, aza mutu munene. Bomoni bien. Bomoni bien le 8 mars ayambi bato. Na ba munganga na kati wana. Bazo protéger pe santé ya peuple ya bana basi. Balobeli ultéris, balobeli cancer mabele, azo protéger santé bato. Mais alobeli corona me, bazana distance à sécurité te. Bakangana bakiti pe bakangango. Bato wana te bayaki na bakiti na bango na bandako. Miss Kingax, bango moko ba organiser bongo, batie bakite zala bongo sans distance de sécurité. Batiango pete po bokufa. Po ye moko mama di mama, ye pa vandi wana. Soki mama di mama avandi wana azana bato tu azo pesa bango mbote azo kabola ba maki azo solisa aisho kokoboye azo melakisi nini mama di mama azo lobake maladi wana awa ezate ekozala pete lobaba ya kotia bino vaccin po ba vaccin mingi o bazo tia bato ezo komisa bato positif na maladi wana. Soki botie tembe, boko taka na télévision ba français, ba tiango na internet. Ba tiaki batu na maison de retraite, ba vaccin. Tango ba tie 11, ba bazalaki na ngote, tango ba tie bango vaccin, ba komi positif. Bandeko bozo comprendre non? Intila lo bakoto mingi. Eloko na zoloba, 21h ezoboma bino, masque ezoboma bino, bino peuple. Boleki bato bazala na gouvernement na ebele ya kosakana te. Bato ba gouvernera bino bazali 000
non 0,00002%. Baza penza moke sur 80 millions de peuples bozakuna batu ba gouvernanga bino bakoka milité nazolo ba soda te ba soda ba gouvernanga te baza ndengi mongo na bino peuple pourquoi baza ba militaire baza na bango peka moke bola ta masque boka bilengi bozonga 21h boka liwa nga papa robo na lobi po nazotala o nazotala yango na koloba o nazomona yango na koloba bobundana na masque. Ciao. Baboye toza na taxi. Mama toza na taxi événement uti ko sala makaka siko limité. Même Marie kuta zo kokata zo lela. Batu 7 bakufi sur place Nicolas ko welela kaka 21 € pour batu bazonga ndako. Président Fachi sala quelque chose. Pour pousser à 21 € et comme à 23 de faire que Batunio soit sur la terre au côté de la bande pour que Biloko se répète à rater. Na minute, je donne à 7e rue Awa. Voiture que la soda va comme 21 h. Bon, mais c'est ce qui s'est sorti presque à la minute. Bah, on va checker, on va en alimenter. Bah, quand on va la psycho, on alimenter, on a na 8e rue. Na 8e rue, on a bande pour la bino. Oh, mon ami n'a pas coûté. La 10e, hein? 12e. Oh, mon ami n'a pas coûté. Bon, bimatiko, on alimenter na 12e rue. Bon, t'as la 7 personnes, bazar, on a balal na C. Basi 4, mi bal mi sa, tout le monde qui est content la pour na psycho. Dit par exemple, tomber en caractérico, gouvernement congolais, bon ça là quelque chose pour la bise parce que c'est du trop là. Dans un coup famille, hein? Dans un coup famille, qu'on voit les transports, qu'on a retard, on a retard. Ozozongi retard l'état au Kangayo bakobeta ba policier ba comme qu'on a ko agresser ba tu penza ko dans sens te ta milimo ba tu ba mama ba babima ki ko kelukela bana bango bazongi te ba tata ba babima ko kelukela bana bango bazongi te gouvernement congolais bo sala quelque chose pour na ba parents na biso pour na biso pe. Est-ce que bana ba uti ko fêter ba fête le 8 mars ba maman ba uti ko lukela bana bango na batanda mina na nini na presse le quoi bazangi ba famille bazangi biloko et ça vraiment passe ya Marie Jeanne kutu ya zo ko katete na zo le maman be ana sima zo ko katete tanse kiti hein ya fachi ça quelque chose bouf yo zaka na limité on a bima sikoyo. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandinionso, ya Elengi Yakomba, Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné, Bafa Nyonso, Elengi Yakomba, Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba, Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Yakomba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso Elengi Yakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengi Yakomba, Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a boss de JP Kiama, il y a boss des boss, il y a danger. Donc, on va accepter la zaki. Ya boss na biso JP Kiama, nzambe na ngai. Ba boss bazali, ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.